Ebandeli ya week-end et la mubisika nyonso bozuli baku ya kolanda magazine d'actualité solo la plus mokola lelo ebandi avec impact P idéologie mbotenebino. Situation sécuritaire inquiétante na Est République démocratique du Congo, actualité politique de l'heure Zalaki au centre échange entre chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Bapandi Sango mokolo ya lobi na studio Mamangebi à Wanaville province ya Kinshasa bozobadite. Donc nous devons faire aussi cet effort. Président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a s'exprimé qui lobby et l'équipe, plus précisément mokolo ya jeudi 22 février, liboso ya Bapandi Sango en briefing presse répondant à ma question, il y a peuple congolais lié à la situation sécuritaire et politique de l'heure. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux. Na même occasion, Mokondi Mboka a condamné fermement l'attitude de l'Union européenne où il a signé accord na reseller Rwanda ya Paul Kagame pour na Oyetali exploitation ya minerais et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs vous lui avez quand vous achetez, je lui ai dit ça, c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer,
j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Na sujet ya insécurité au ezali na partie est ya mboka Fachi Beton a persistaki pe asignaki ke a kodiskitaka jamais na ba M23 qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est... Mokondi Mboka a touché également aux questions relatives à la formation du prochain gouvernement et Sika Wapi a talisaki ke azali causer la compte rondi informateur week-end oyo soki bayeli yango lundi kakabu a nommé Premier ministre. Dossier à suivre. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire... Honorable Hubert Furuguta a sengi l'Assemblée nationale le Sénat basangana en congrès pour na kozwa solution na makambo etali sécurité na est de la République démocratique du Congo. J'ai attendu que la plénière finisse. Je suis allé jusqu'à après minuit à peu près pour tenter de faire passer ma motion et demander au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès spécial pour la sécurité et l'agression dont nous sommes victimes, nous, la RDC. Les pays qui nous attaquent, les pays qui nous agressent, mettent tout leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en pratique pour nous anéantir. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques congolais, à part le président de la République, j'ai l'impression que tous les autres aiment se reposer pendant un temps aussi difficile comme celui-ci. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre et tout le monde a peur parce qu'on nous dit que les pays qui nous agressent ont un mécanisme de poursuivre ceux qui parlent d'eux jusque dans leur pays et les éliminer là-bas. Alors tout le monde a peur. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Alors je suis venu dire ceci au nom des populations de l'Est et au nom des populations de la RDC. Il faut qu'il y ait un congrès spécial sur la sécurité et sur l'agression que nous sommes en train de subir. Parce que trop, c'est trop. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour, ne dorment pas, réfléchissent pour nous anéantir, pour nous éliminer, pour occuper nos terres. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave. J'ai dit ceci.
il faut un congrès. Il faut un congrès, que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent pour parler de la guerre. La RDC est agressée. Et si vous suivez les informations, les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne veut pas parler du génocide. C'est comme si les Congolais qui meurent ne représentent rien à travers le monde. Pourtant, nous sommes les pays qui transforment les autres pays en grande puissance. Notre pays a tout ce dont le monde a besoin. Les pays qui nous agressent n'ont rien. Mais on est en train de privilégier l'opinion des pays qui nous agressent au détriment de notre opinion. Alors il faut un congrès pour en parler ouvertement. Et je le dis sérieusement. Je touche à ce qui fait éliminer certains hommes politiques en RDC, certains leaders en RDC. Les agresseurs éliminent nos leaders. Ils ne blaguent pas. La police ya Mbanza-Ngungu tozali bongo na province ya Congo central batie maboko na réseau ya ba criminel bozo ba détail. Mwana mwasi oyo bozali komona bakangi ye boye azali mwasi ya criminel moko aoperaka awa tozali bongo na province ya Congo central. Belema ya la police territoriale ya Mbanza-Ngungu bakangi mutuka oyo bozali komona yango nde mutuka oyo basalelaka ba opération bango babotolaka batu ba moto soki bozali aventure babomio soki pe babokaka bango wapi bakozwa moto na yo badepiese yango ndambu bakotisa yango na basaki soki pe bakenda komontele yango wapi toyebi te. Kasi mobali tangu bayaki kokanga ye akimi asundoli manzele yoka commandant ya la police ndenga apesi explication. Bakangi mutuko na péage. Mais loko bazaki imprudent chauffeur wana akimi bango. Mutaka kuma mutuko akimi. Siko bozomona biloko ni ezana kati ya mutuko. Kaka ndenge na zwaka information nde ba informakinga nde biloko ezana kati ya mutuka oyo. Total biso banso na bino na ngai. Voilà. Autre chose. Après que nous avons mutuka wana na sengi mandat perquisition et pas procureur na perquisitionner ndako ya fanfa. Komoni ba moto nyonso ba yiba oya moto mususu oya moto mususu oya moto mususu do ba pièce nyonso ya ba moto na ba clé ba fungula yango yango na machete ka fait pas fanfa mais azan kaval na zine mwasi na ye voilà. Comment ils ont sol? Ils ont un moto. Qui ça? Ça va ça. Alembe. Par contre, la police a bengi population plus na sens ya coopération. Population Mbanza-Ngungu ils ont dénoncé ma bête, bato basa ma bête. Nazo pes exemple. Exemple Misatu. Soki nakanga Terminator azai grand criminel banda Kasangulu ti matadi aosala mabe na ba viol banini ko iba tout ça nanzela pour perdre de route. C'est parce que il y a quelqu'un a ko dénoncer de na landi na kangi Terminator. Soki nakanga ki chorisho leader ya ba américain awa c'est parce que mutu a ko dénoncer à l'action de la place à Zali, na moi to kangiye azana boloko. Ceux qui n'ont kanga bana ba soda en collaboration na chef SD à Gère. C'est parce que ba dénoncer qui to côté tina quand to kangi bango bazana prison. Donc notre population ba dit ko dénoncer ba fêter. Ah oui, boende ezalaka la police asali musala kitoko yo pomba obotolaka batu ba moto obangi na yo sikoyo ngambu okimi osundoli manzele tala sikoyo manzele ndenge komi ko beta miso Sonia événement ya butu ya 9 au 10 oyo pe son âme géré akufelaki de na yozwa mutu moko bonne foi abi mutuka moko euta matadi et ils ont opéré na Mbanza-Ngungu.
Soki okomi na rond-point Yolo Médical Salité o ezawana bokondimate Fiston Pero asali constat pour bino. À l'heure où quelques ronds-points ya ville province ya Kinshasa ezali kozwa retouche bazali ko embellir yango pona beauté ya ville kasi misusu ezali ko souffrir. À l'exemple ya rond-point Yolo Médical tozali awa na croisement ya avenue des universités pe Bongolo bino moko botala esika oyo ndenge ezala abandonné et pourtant ezali coin moko oyo ezalaka fréquenté makasi awa na ville province ya Kinshasa. Quelques personnes tokutaki sur place bapusanaki pene ya micro na biso po na kotalisa boye. Ropo Bongolo yango ndenge bofungola ngo esenga pa gouverneur po bolandela yango bosala bilo moya bien neti na roulerie kuna na moni bakundi ko ba pelouse on va orienter place batu ba piéton ba rofanda osota mupepe. So basali yango mpe na Bongolo eza mwa kitoko nde basalaka na rond-point ya Victoire wana ezala bien ombo tosenga mingi babi soki rond-point na bino bapaya air bayoya ndeti bauti si limete mpe bauti campus nde président mokolo akendaka nini tricole alekaka mwa basolo moko ezalaka fulu kati osenga boyante malamu omo boyante malamu na rond-point pa ide bosi so totali ba rond-point belé et la rond-point zo et la rond-point Victoire boyante ngo mate okuta ba matiti na terrasse batu ba oteka pembe na prince car ezala na sinini au frein car etambolaka soki prene kimini okutaka mama mosusu bafandi na bagene bazoteka babilo moko boye eza bien te na boluka solution malamu bote mboka etambola na propriété baron mpo kosundola yango boye eza mabe eza bambe makasi parce que monitala ndenge basundola neti oyo esali depuis ba 2006 basundola yango ezali na mwa monima na mwa motu wana mais ekufa nango mpe gouvernement balekalekana bango mpe bakipa na bango te ezaka rond-point mpe barond-point ebele basundola yango mais barond-point eza kolekisa mwa baculture moko boye eza bien mpona espace oyo eza monene boye ndenge eza boye ekoma mpe salite bayelongola mwa babakasa oyo kaka kalami te ekoma mpena fula makasi tokosenga kaka baya babongisa yango batonga biso monima na ndenge ezalaki bien balongoli mpena batie mwa propre ndenge batie na balimete bakote mosusu mpo esala honneur ya koto mobimba mpo otalaka croisement oyo koto obimi 7e koto oke poète koto oke rond-point nga bakoto obimi Saint-Raf boulevard monene yango wana basa en tout cas vraiment bayasani baya obongisa place oyo Yolo Médical to tokola wa ezalaki na roulage ezalaki na esika moko roulage ezalaki kolektia bimini wana ezali wana roulage ezalaki wana mais lelo mpenza ekoma nango foule ekoma nango poubelle balabala otomoni kaka nde basali mosala moko boye na mombele afeli mombele awa eumeli wana pointe esilaka te me baolongola mwa bavoiture kolongolonga voiture mais tokosenga na ye moko jekoko wa mulumba akita mabele atala secteur oyo ndenge ezali alandelaka te bavoiture ana mpe baocreye bagarage ya bamoto tuliki na balabala alanda mpena propriété Kinshasa la belle mpo Kinshasa ya Kinshasa la belle mais lelo komi Kinshasa salite Kinshasa komi foule tala yo moko filme otokilote tala voiture wana esika tala esika baotala mosala wana ete bakosala mosala na rond-point bakosala mosala wana mpo bango bakomisaki bopeto ya maloba toya mpoza tomona kini bopeto ya na baaction nango na misala bavoisin esi deja bafutaki deja jekoko aza responsabilité na ye asala mosala na ndenge esengeli kini ezonga bopeto mosala esalema tosepela pena na mosala pena vers osala ekende pena très bon mpo bavoisin basali na bango eloko te tomoni eloko mwa malonga te bazotiaka chef de l'état na baconstraint mo boye na population yango tozosenga bato baotavana morale ya chef de l'état na morale na biso population. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa Papa Gentini Bilambaka elongo na vice gouverneur Gérard Mulumba Jekoko awa na Yolo Médical pe bazali kozela bino tubandi message ekomi yeke yo bazotiaka chef de l'état na baconstraint mo boye na population yango tozosenga bato baotavana
moral ya chef de l'État na moral na biso population. 3 morts ezali bilan et accident de circulation et salamaki lobby eleki na pokwa na badara na commune Yantsele. Ozali na cœur sensible kolandeli moti. Excès de vitesse n'est allé à la base de l'accident de circulation Oyo. Tozali awa sur boulevard Lumumba na quartier Badara na commune Yantsele. Ndenge kaka bozali komona batu batondi boye baye kotala makambu ya somo e salami awa mutuka Oyo e baluki ndenge kaka bozali komona boye e panzani selon l'information tozui sur place. Et salaki batono ebele par là tokoki ko comprendre que abandaki koyana kisela na ndenge ya kosakana te soki pe amonaki nini mutuka ebandi ko baluka ti ememi bango nyonso na liwa ata mutu moko azalaki na kati abiki te bola na neti kaka bozalaki. Komi mitrai awa toza na Kisasa na Badara mutuka yango moko ebaluki bato bakendaki zina bango ambiance na komela soki bakendaki kosala vi na bango kotia kinkoli yango mutuka oyo ekomi mitrai boye bango nyonso tu bakufi bapanzani michopo ebimi accident moko mortel bomi batu nyonso sur place vitesse tende komalembe mutuka ezali machine qui dit machine dit problème dit imperfection tala sikoyo botiki ba famille na pasi yaka nini sala vi na bango kotia kinkoli yango mutuka oyo ekomi mitrai boye bango nyonso tu bakufi bapanzani michopo ebimi. Fulu monene salami na rivière Gombe sur 24 novembre kokamwa serfeluzo lazaki wana. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mayi awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola zoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi ba bidon epai matiti epai ba pneu be pave ya ba congélateur ba mbwa bakufa likolo nango bakisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux soki pe opusani kuna na musika oko remarquer que mapangu nyonso babimisa batiyo na bango ya ba fosse septique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela bakonzi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à bosoto na wolobela ke esalaka passe donc na wolobela on a deux volets. Premier volet est par rapport à responsabilité ba police ba aider biso population pour que so ba aider biso population
te ba place ni to localiser ba salité wana place ko boaka ça na rapasi ke o meli mai o lebi tabe comme le place ko boaka ngo salem sous 100 mètres o salem sous 50 mètres 2 mètres o simbelo na maboko mo place ko boaka ngo ezate mais les à caniveau et comment le la place comment boaka bosoto o leto le place à poubelle tambola na bombe au moins la place nini o penda ke za peto boaka ba poubelle ba site na biso parce que on a ba contribution sur population o lelo kono aussi au bois qui en tandis que mon konza a roulé na kata moto ka site zate ana kata bureau ne site zate mais biso za libanda via salité des autres produits o za bangungi siko na minute soto na Apollo ya na mupepe via salité ce qui pas Apollo eza bloko moko eza soni so moni mutazo Apollo pourquoi mtabomba naka ke na Apollo azoni ngati ba po ebi ke zelo ko maladi moko mutazo bomba ina na Apollo te ça veut dire zelo ko mo ya soni de via salité des produits ça Apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction na pesa tant tozaki na maladi o to bengi yango corona to mona kita ba konzi ke mutu nyonso ata cash ne to mona nyonso ata cash ne mais pourquoi le lot cela le lot muta ko boka le lot na nzela ba okanga e vous avez peine normal to ko boka su le lot na nzela te mais ba tseso le ba poubelle bon mayo tant que ba congolais toujours ba fuka ka ba seigneur donc ndenge za kana ndako ko kombola omba moko te donc tongo pourquoi nous okombola ndako donc mboka Congo eza mboka na biso to kombola ka yango to ko soigner ka yango à tout moment donc etani bo soigner mboka bo bongisi botumbi tout ça bapaya bazoya à tout moment nyonso wana esalaka honneur ya mboka et puis tout nanga eza wapi eza na 24 là tout le monde bazokota bazobima bakota na bakoma na entrée à Gombe donc on fait ça donc faut propriété zala comme la loi comme na école balobi yango que la propriété c'est la grande règle de la santé donc so boye les hommes la maison bota ba maladie belé et puis ça la propriété na ba santé ya bato oh comme balobi na constitution article 16 que la vie humaine est sacrée tolingi vie na biso bato ezala sacré na nyonso na biloko tozolia esika tovandi esika tolali donc un peu ça donc la propriété c'est la grande règle de la santé boye toumeli nango tolembi faut pas changer ata ba seigneur yango et puis soki ba seigneur ba longola yango rapidement pour bangungi insecte belé ba yaka na ba malade na kati ya bosoto wana et ça propriété esika bato bazovanda esika mosoto ça c'est pas bien vraiment pas bon ça. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobilambaka oyo elekanaka awa oyebi yango te potangu mususu tomonaka ba réunion na ba bourgmestre nyonso ya ville ya Kinshasa bayaka kobetela yo masolo nini population imituni ata salongo ya pamba esala makati je koko azwaki intérim ya ville ya Kinshasa kaka quelques jours awa tomonaki ba fulu elongwaki neti na bokasa na commerce to pe na wileri ya boye toloba te kokamwe Baïba bazwamaki mokolo ya lobi na Pascal Miyibi ya telefone babetami lokola nyoka. Oyo bomoni balingi boye lokola mutu babaki ne kulusu azali Muyibi tozali awa na niveau ya Pascal azali ye moko te tala muninga na ye kuna na coin selon ba information tozwi sur place bango bayibi mutu telefone kasi ndenge kaka balobaka 99 jours ya Muyibi moko ya kolo eloko bakangi bango balingi bango basinga après avoir kozwa nkuba na ndenge ya kosakana te. Ndeko mobali soki pe mwana banani soki pe ya banani soki pe mobali ya nani oyo tala soni oyokisi ba famille na bino boluka musala koyiba eza mabe soni Ninongo silaka te tokomi na suka ya présentation ya solo la plus ya mokola lelo merci pour la confiance et fidélité botika to souhaiter joyeux anniversaire na Lionel Lukusa la star ya light music Villanova ya Fabregas Léo Messi profitez bien na mokolo na yo que du bonheur balobi toseka na ba bazali koseka to sepela na ba oyo bazali kosepela tolela
pena ba oyo bazali kolela occasion pour nanga ko présenter ba sincères condoléances na famille Oleko, famille Lomami, famille Oscar Omana Mobimba oyo babungisi moko na bango baoba ekoi toza de cœur nabino. Merci pour la confiance lisou soupe fidélité bo sepelaki na ba image. Bo pesa merci na dos Mosha Azalaki na sima caméra Voldi Ngituka na régie finale. Ngai nabino tukutani susu lobi.